ingeta balobi bakota kaka la famille bokota la famille bokota tokota na biso na système moko ya kitoko penza mingi makasi. La famille bakota kaka matière ici ekoti lelo penza makambo ya papa na biso Serge Mwembo ebimi na poisa. Ebimi penza na poisa otolobaka ebimi na poisa. Yango balobaka ba makambo mosusu ata soki ozosala ngo ya kobata mandenge nini. Soki ekomi tant que non, il faut ba makambo nyonso siko ebima na poisa. O mata okita ekobima nango na poisa na système moko ya mabe penza makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino papa Serge Mwembo. Nini ezoleka na papa Serge Mwembo? Makambu nini esali keno lelo Étoiline Inès TV aya kobeta ma solo. Bande konanga avant tokota na mozindo kande na betaka masolo e ozala malamu mingi na ya ko sensibiliser nanu batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que to sala ka émission ya sika bato sika pe bakotaka yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. La famille. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker ndeli kambo, Gavker aye penza na ba solution ya somo, Gavker aye penza na ba solution ya kilikili, Gavker aye penza na makambo moko ya kitoko. Yo ozobela mukongo pasi, obela, oh boye, poso nanga eza lisusu bien te, oh naza na posa kobota mema bote ezo ya te, oh mukongo nanga esalaka soki ndenge nini, bandeko nanga. Na Gavker solution matakita. Na Gavker bandeko nanga bika na yo libela na système moko kaka ya kitoko penza mingi makasi. Voilà.
lelo oyo toye na papa na biso papa Serge Mwembo nini ezoleka kisi nini oyo esali keno papa na biso lelo abela liboma. Avant tokota na mozindo nalobaka toujours soki ba émission ezoleka nga nalingaka toujours batu nyonso baolandaka nga bazala penza ya kovanda bisika nyonso landaka penza Étoile Ines TV zwa penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu liaka, lamba lia matisa volume na système moko ya kitoko. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Poi. Bambote nanga na ye moko madame Judith Diampovisa, bambote na madame Vicky Mombonzo. Na pesi bambote na madame Marie-José Chala, madame Sidonia Siala, bambote na madame Marie-José Mafuta. Na pesi bambote kandenge zalaka na système moko ya bien na ye moko mama na biso na kombo ya mama Céline Kaba. Bambote na mama Eugénie Zemanga, bambote nanga na mama Joséphine, mama Tina Sambia et pourquoi pas mama Titi. Na pesi bambote na mama Christine Lonongo na système moko ya bien, sans oublier tonton héritier Yola na système moko ya kitoko. Voilà. La famille lelo toye kande tobetaka masolo lelo toye na papa Serge Mwembo. Ebele abatu toyebi papa Serge aza moko ya ba comédien na biso. Ajwaka kitoko amipesaka penza na musala. Asalaka penza musala na ye na moto. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Ba mapango yangoyo. C'est le moment to somba ba mapango. To sombe la bana na biso ba mapango. To sombe la kabasi na biso ba mapango. Yango bomona kana ba famille mosusu bazalaka soki papa akufi, omoni ba camarade ya papa, oboni ba membre ya famille ya papa ba komi kotuna testament o papa na bino atikela bino eza wapi. Tango bana ba kobimisa testament lupango ezate esalaka soni penza ya makasi. Bandeko nanga turo to boyi na biso soni tango papa kokufa baba notuna bana bayoka soni na kombi wa papa na bango ekozala bien te yango ba mapango $350 ya pamba sombela bana na yo lupango l'essentiel oyebike l'avenir est assuré na système moko ya bien $350 ozana lupango na ndenge moko ya bien. Voilà la famille tokota na makambo wa papa Serge ndenge aza boye ye azana ye mutwakisi Tiba mbongo azana ngo la famille eza kisi mata kita. Siko kisi na ye wana ezo tinda kaye azalaka na basi kilikili. Yango bomona na ndaku na ye moko. Azalaka na mwasi te. Parce que bino moko boye bisoki mutu ake kozwa kisi. Bapesaka, balua o bapesaka. Kosala boye te. Mosusu ba oyebisa yo te yo pour que olia il faut bimaka libanda soki 0h tango bato ba ozala kolala batu nyonso mutu amona kayo te obimi libanda ozoliaka batu mosusu kutu kaka na nzela ya bakisi wana omona bayebisi balobi ndenge eza boye kisi oyo topesi yo
kopesaka batu mbote te to mbongo na yo batu baliaka yango te yango bomona kata na bafamille mosusu papa moko boye soki papa leki papa kulutu aza na mbongo me apesaka batu te eza teke aza motema mabe eza nde règlement o bapesa ye ke no bamakambo okosala te ye pe il faut alandela yango ou sinon yango bomonaka batu mosusu babeli liboma siko kote ya papa Serge bapesa ye bamitindo ya koloba ke no azala na mwasi na ndaku te donc mwasi avandaka na ndaku na ye te mwasi oyo akokota na ndako eza mwasi oyo akolekisa donc mwasi yango wana eza mwasi oyo akokaba na kisi na ye soki mwasi akoti na ndako na ye seke mwasi wana aoleka na ye na kisi yango ekomi nango misala papa Serge soki akutani kana mwa jeune fille moko boye akomi kopropose mwa jeune fille wana bambongo nga naza na mbongo nakopesa yo mbongo boye nakokabela yo mbongo mona pe jeune fille pe motema ekomi ka likolo papa waza na mbongo papa oyo alinga kabela nga mbongo omoni mwasi jeune fille akomi pe kolengela mbongo ya papa Serge sans koyeba mbongo yango ezokende wapi ezobima wapi ekosala pe nini na vie na nga sans koyeba ya azolenga kaka ba jeune fille kilelo aolenga na ye sikotango okota na vie ya papa Serge ta okota kaka na ndaku na ye c'est fini makambo nyonso esange yebaka ke non yo mutu papa Serge akolekisa yo mutu papa Serge akolekisa olinga te yo mutu bakolekisa na kisi wana yango napesaka toujours conseil na basi bandeko na ngai ya basi o balingi kaka mibali o baza na bambongo mibali baza na mituka papa chéri oyebi ba place o papa chéri alalaka oyebi bisika mbongo wana ebimaka bandeko na ngai lisolo ona obetela bino eza filme na biso ya sika kande boyebi mama Étoiline ayaka toujours la famille filme na biso ya sika ya ye moko Poutine de l'écriture la patronne à Belleville kandi ya ba Belleville bandeko na nga kande na lobaka soki mama lambi moyen to boya kolia ezate parce que mama lamba aka biloko ya kitoko mama alambelaka bana na ye ka biloko ya kitoko spirit à la famille nde filme na biso ya sika tokende ko consommer tokende ko savourer filme na biso ya sika la famille tokende filme moko kitoko wapi filme moko elengi filme moko eye na makambo ya kitoko mateya eza kuna pas possible mateya moko ya kitoko la famille filme moko ya bien yango na pesaka toujours conseil na batu mokili ya lelo eza ya kobeba yango bomona batu mosusu kozalaka envieuse te kozala mutu te keno parce que mutu te la sala ki bonga pe na sala oyebi te place ni na lalaka soki otali na filme wana komona papa Serge okondima te ke na filme wana papa Serge aza na bakisi papa azobimisaka $, matakita okondima te sikoyo yango na yebisaka toujours bandeko surtout ya basi je m'excuse lelo oyo tokomi komona basi ebele omona mwasi kitoko wapi azoboya libala mobali aye kobala ye aboyi aoboya na ye libala pourquoi parce que na makanisi to na mutu na ye atie ke ndenge eza boye nga naza nalingi na nga papa oyo aza na makambo nyonso papa aza na bambongo papa aza na biloko nyonso tana okota na ndako ya libala naza na nyonso mais oyebi te yango bomona basi mosusu okomi kobota bana na yo baza lisusu bien te mosusu okoti na ndako ya libala obotaka te yango bomona basi ebele lelo oyo omona mobali aza na bambongo mais mwasi aokondaka eza na basi mosusu mobali asi apekisa ya lobi soki omekika koloba nde jour okokufa nzoto ya malonga aza nango te mais soki otali mobali na ye bambongo abimisaka bambongo akabaka mosusu omituna yango mwasi oyo alataka kitoko mais omona mwasi oyo komi kaka mutu akimia nzoto na ye eza ka muke neti mutu moko aliaka te bino booliaka na bino bati bomeli na bino miliki ka ndenge ezalaka nzoka ye na ndako wana aomelaka na ye soki masuba
aomelaka soki nini bino boyebaka te soki bamakila ya bato yango amelaka boyeba te. Bandeko na nga tozalaka keba surtout bandeko na nga ya basi. Surtout bandeko na nga ya basi. Avant kota na relation nyonso, ezala relation nyonso. Avant omikotisa sambela. Kane to landi na film na biso awa. Tomona ndeko na biso akota bolingo na papa Serge. Ya azalaki kaka mbongo na lavande pa papa Serge 3 jours. Nzoka 3 jours wana 3 jours wana ezosila papa Serge asali nini alekisi ye sans koyeba. Wana nyonso ya bando kota na ye na calcul ya mbongo ke non ndenge na okota boye eza mbongo. To banga nzambe. Ba film okande na lobaka toyaka kosala ba analyse ezalaka aussi une façon ya koya ko sensibiliser le peuple de Dieu. Mokili oyo tokomi nango ekomi kokende na suka. Lelo oyo toyeba te nani mutu bien nani mutu mabe. Lelo oyo toyeba te. Surtout soki oza mutu moko osambelaka na yo te, oyebi makambo ya Nzambe te, okoyeba pe te. Yango na osenga na bandeko nyonso balandaka Etoile Ines TV tozongela Nzambe. De partout oyo ozolandaka biso tozongela Nzambe, toluka Nzambe na busolo nyonso. Parce que soki ozoluka Nzambe, ata soki ba makambo ya bongo mobali moko aza na ye na makambo na ye azoya na vi na yo, Nzambe akotia ye musika. Mosusu Nzambe akopesa yo kanda moko ozokoka na yo ko supporter ye te. Mosusu ezalaka pe bongo ekendaka pe bongo la famille. Yango ezalaka toujours malamu to bangaka Nzambe de partout olandaka Etoile, banga Nzambe bisika nyonso zali. Luka elongi ya Nzambe, luka volonté ya Nzambe na vie. Bandeko nanga pona ba o ba yebi te film ango tokozwa ngo wapi, tolingi tolanda ngo totala ndenge ezokende, tokotaka na chaîne ya la Poutine, la patronne Poutine de l'écriture. Belvi Kandi. Kuna nde film ezali bandeko nanga lelo oto loba 3e et 4e épisode plutôt ekoti déjà. Tokendo landa toteyama. Tokendo landa film wana esunga biso. Eza film moko eye na mateya ebele. On a beteli bino histoire, eza kaka histoire ya papa Serge, tozana ba histoire ya tonton Vini, tozana histoire ya tonton Dacosta, maman Marie-Jeanne, maman Annie, maman Marie-Hélène Lota, ba histoire eza nango kili kuna bandeko nanga boko sepela. Tokendo landango ekosala kitoko mingi. Kande na lobaka eza babilo mosusu, mosusu okende prière ba yebi shio. Mais eza babilo mosusu peut-être okende na o prière te kande totalaka ba film mbala moko osutuki mbala moko eyekoteya yo ezalaka bongo yango ba film eyaka toujours pona koteya kabiso nyonso na système moko ya kitoko makasi. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.